Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion localiste. Maboko Yanzambe, kakande ngala bino to sola mikolo nyonso l'émission na biso. Nous voulons savoir émission oyerataka jamais na bandako na bino. Côté bozali chaque jour mikolo na yo palola tango pourquoi. Ah, oui, champion localiste kendaki na wapi na voyage muteka sinazonga kidana mabele. Na isa na sali na utinga bana ke tango sikoyo na zongi na ina mupandia gomo na funa na ina mupanda funa ndambu to sola mukeme to sola nini ake na ko sola masolo ya ba petition masolo ba technicien ba ke bigona ba technicien ngana bango mbambati na suka ba technicien mbamba pona nini makambo ba oluka ba sisango liboso na bande mission Nabuaka baba sunga champelo kale na mweloko isala bien makasi lokola ya fedingoma le coutumier kati verikito la mokonzi mwana ya poto ya tongo pena bosote ko bongo pena nga poster bakine mwana de la chatongo tel si ya Chanel le bakine binete lozoka yo yango kati kalabi boy ekirigo bichingo bila Edi engende papa social albito international la gazelle na ba démission na ko boka mabanga mosusu nasima na yewapi na ina funate na ina funa na yeko luka nani olimbisa ngai na ina na yeko luka ba katia ya renaissance du Congo pona ni renaissance du Congo ba ba renaissance parce que ba onde bana bilenga kati nani ina bilenga kati bangonde bana bilenga kati est baza ya sika to bayaka bangonde bayebi na ipa ya maître champion maître bon na benga ta champion giga bote champion giga mbote no yo champion giga oui yo change depuis na boka lo zakabo tile lo zakabo wana ku sans faute wana sans faute giga yo ko lo ba mingi ba dole kana na miso ba doji wana kala o timo le kazo chena ngabi bon soko mona ndai kolekana te ezalaki na mo makambo ebele obanda na bunda komba ya ceinture ya suka oyo baboto nanga champion ke chata baboto la ko babeta ko wino mampui mais nazalaki vraiment na moi problème moko ya direction technique. Alors direction technique nde esalaka nga mabe c'est ça que yango moni navandaki na mo muke. Des choses ba sécurité de ba gagner qui on va faire physique OK bangonde ba kota que fit direction technique y compris na ba président ba pesinga loi ezalaki na komba na biso ezalaki boye batu mi baleka ka likolo ya ringi mutu mususu akobakisama te mais troisième abakisamaki bango balobi ke mutu akokota komba muninga te mais troisième ayayi kokota bakati te batiki biso to continuer nga nazo bunda koto na adversaire na ngai moko na sima kuna aye akomombrie ngai na miso ba président nazo loba na miso ya ba président tous les wana yona ceinture na maboko ngana ceinture na maboko komba na bunda ndengi bazwila nga ceinture bongo ba président bango mibale bazala président na vice président bazala bango mibale na président ta funa iye bazala na dete Tyson demo na ngande wana surtout ya na ko bateli parce que après continuer na pesa na mettre comme si tu na plateau mbote il faut faire la moitié bana kanda mabe na éditer na yambie mo mettre giga yemo ko na plateau bazana petit Jackie mandita Jackie chanter petit Jackie c'est ton nom représenté sur le tali sur no à la plateau petit Jackie Boti mote champion local petit Jackie qui m'a plateau dans les salons bon la qui m'a ngote c'est aussi marango ngana tu na ka ba vérité na lobela ka ba vérité et ça na welo te ba vérité na des problèmes ndeni santé de bazi santé qui toko skandenge l'idée na bitu ya 5e génération fali pour ba toko c'est pas kimia petit Jackie na monde yo pour mo banga ba problème on dit o mona na ka te o banga ka no ba beta yo bon na banga na ba beta ngate
On a ébi que na petit Chaki en passant de faits mandits à Chaki Chan or défendre des techniques dans la fille de Kinshasa. Remplacer nani? Des faits mandits à Chaki Chan. Ah, longo la remplacer. Parce que tu combats mandits ah yo mon anité. Mais comment on dit à Ben Sengate? Ba ben côté yo remplacer ba ben côté. Sengate c'est une invitation et c'est une invitation yi ba on a biloko on a ça pour la biloko on a tout. Ah. Bon, le cas peut-être que boy deux ans ramon les gamons, c'est un oeil là yo bouché, na zo ko tona tona no fondé. Fondé tout dans le solo malam. Mabele na bino o mabele ni bumbu bumbu selembao mabele bumbu selembao et mabele ya mandita Jackie atika truc son nom et pose en paix. Mais awa na mabele o to mo na ga déclare. So na ebité fondé yo mo tango zo santé bino boya la renaissance. Les bango bazali bakebo babanda depuis kala. Natanga ko makle bango étoile du Congo. Bon, étoile du Congo renaissance. Étoile du Congo banda depuis kala mabele. Mais ko ningi bino po boya renaissance na bilengi na bino ba jeune. Na ebité bon santé banani baza ba remplacer ma mandita awa na mabele o. Bon. Na kosepela mingi na question wana remplacer mandita elobamaka na boye te remplacer mandita elobamaka na musala na biso ndenge tozo kosala nde yango moto ezolakisa ke musala oyo ya mandita ndenge azalaki kosalela na baorganisation na baentraînement na bakomba na biso nde yango moto ezolakisa ke mandita aza awa mandita aza boye. Na ebité fondé to ampasa katolika ampasa na tuna ngape espasora munoko epomisana no fondé to makombana na gigametri ngo anyata komba yo na anyata talaka yo moko santi ko tande kombana na koloba ngana nyata to bundi ebele abeto bebele nandimi mais siko na lukaka komba yango oyo lobi nazalaka pe na besoin nango batia yango na lukaka mutu nini oyo akotela nga komba deke engambe giga enaniata sika bwena zoki mamo bwena bi bino odelo moko utelo ba ezate reporter ondimi mais olukaka komba tu le riba te claim na bino oyo bon ko peme nani kache no nani yo ko to yo no ladi nani antino wala kache no nani o ba nani te damola te giliti mabokoto obi demo se tilandi au kanele tilandi azi ya nzambe omoni bilo nsito loba neni omoni fox ya mobali ngala ko loba teke na obeta yo demo se tenga obeta ye ngayo na lobby na TV demo se yonde tenga okobeta la ni eso ebe dingwe bato komeba baba obeta e dingwe moto na ngai bato komeba baba obeta dingwe moto na ngai baganga ngana na kobeta yo mais ring ni mpekata kama ka ring ni mpeka na problème si to mati na ring yo la kisanga force na pela force obi uje lipasa okanelo lipasa étoile go lipasa étoile baza mama pasa baza kuna na club étoile mama pasa te banani komene nani na bosa na komene otule obi question no tunu ya kilo abio no te oyo ba kombola nga otula le kombola nga petit Jackie panique panique sous ngana bio panique le bio la petit Jackie mais na komna ba si panique pour na pesa tu panique eso obi donc mutu nyonso sala otula kanelio champion kanelio de quel est le problème non rambo yo loba nana mutu nanga moko boye comme na Shadrach soko ki mama yo loba arboya yo andimo te Shadrach yo lo problème Shadrach yo lo bomela ye petit Jackie soko ki mama yo loba pona ngai arboya carrément arboya yo na so non c'est vrai donc on va prendre mettre Jackie donc on limite bato yo loba na ba ko respirer pembeni na Chacun peut passer 2 minutes. Champion ça bon technicien. Mais toi, secret na tout oyo lo bana nga mom na bien. Na bi parler na bien. Bon. Ngana na ka chete na ka mutu otinga ngai
na lobela ka makamba kati daika koloba na eko tuna ba question oh bino otinga tuna chaka wa biki technique ya nani yoso makamba yoso yaza kana ona poche donc etalinga ite David maître tout à l'heure sur vraiment ya nani oyo yaki nani oyo comment on dit son nom de mandita yaki change o atika biso bino bobi ke non o wana babengisa bino te o wana oyo bino effort ni bo sala pa bo honorer kombo ya mandita yaki change kolo mabele oyo bon vraiment on a père ngana benga te papa on a ye toko sa libe forte na pete nyonso tant baninga basali étoile oye pete babenginga pete babenga pete ya ite babenga ite nore babenga za mutachina rambo toko ba basali sali mutema kiozi kimi oboko ya tout le bela bien toujours m'appelle bien toujours m'appelle normal étoile wana oyo ngai na kokima oyibi ke étoile ezanga ngana za étoile na bima na étoile na botami na étoile pona za la quartier so bimaki pona nini yo pe ta yo moko ifa ko fanda ka wana ulima kama ko kabola boko tula lo kama de théâtre alongwe mabe yebele tangu papa akufi tangu papa akufi mabe eyebele tangu mabe ezoko ya na yebite nini mete wele tabwe ata yo moko kosala mabe eyaki ebele siko na mabe wana eza nini il faut na bongisa na yeba nini oyo eza nazo sala nganga moko kati na nga papa tiki nga deja na koyeba kosala organisation na koyeba kobunda na koyeba koluka ba camarade na ye ndeti dete mutombo baza badete ya likolo oyo ngai nazala bango dete mutombo tangu père akufi dete mutombo mutakoma kozwa biso na biso nyonso bana mandita banayi kovandisa biso mutu awana na père wana zate te mwana na lingi boye mwana na lingi avage sanga mandita zate nazokende babraza aller retour et bon na obomba mena nini alors tangu toye boye na étoile batu oyo bazozala wana bazolinga biso te bamikolo baleki ovandi otali bolobi te naza capable ngai pe na kosala eloko yango wana nde nabimaki nasali eloko na rankine te sans rankine rankine na moto oyo azala na rankine azala nango ye moko ayebi azala nango mpona obange te na rankine oyo akolinga mema rankine azala nango ayelanga rankine neti nga bana otaki songi ozala rankine eya za tout près na rappelo ke omoni mutu kaka banga rankine aomona ke aza mwe na makambo na rappelo ko ziko na komba ya mandite aba bingi so pe rankine déjà ezala nango eza ntango bobengi ngai te bobengi bana oyo baza na te donc seke bobeti mbala moko ke rankine ebandi rankine tokei eza sikoyo omona mpe na étoile wana eza mpe na bato baninga baza na mwa duti ya kokende na barankine mais eza tanto na bamikolo moko boye baza wana balingi komaîtriser biso baleki te bazomema biso kaka baleki kimvoa bivoi oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na moni mete musa ye na sima mais alotanga mulunga ga kota na tele bino komba o muke na sima ya komba oyo na kota pe na plateau bomona ye osala bien makasi kwa ngai chanter lokale e pasola na bango na lingaka na tena ba question ona motile kufa maika bwana e bonga na sepela avu
Pepe!
ngai na lo baté wana utuzelo komba ya mona ndinga bundaki pe mona ndenge nini baboteke senti pour moi bakande kita ezonga na mwana se tout na mwana se maître wana la ka bitumbo bundaki na au moins vous avez une question de pour vous faire un micro pour ça pour non on dirait il est compliqué quoi mais bango ya gagné à tête hein mais bien ils ont mangenda bote met bote papa ah nous a bien trop bien dans le somme yo pe o kana reta boye émission comme ça tina katika ta boye mais le quoi il y a une besoin oloba yango eka pono loba na ko biso te pona ki trop fâché a trop fâché ma moza na minute donc tout vaut mieux bien peut-être mais a trop fâché oui bon aussi yo na ebité mes décisions lelo ozana kata club na zoni mbamba na ye pote ka makambo bien ozana kati ya renaissance du Congo boza ba maya sika mais na kati de bo sika ti bo uti quelque part bo sali maya sika nous voulons s'imposer na mabele ya mandita ya kisha na club déjà ezalaka pe akala aza déjà idéologie pe vision na binani tout le monde est remplaçable on va remplacer on a remplacé mais tout le monde est remplaçable n'a pas remplacer ba ko bazala qui déjà biso zoya koto d'ailleurs nous remplacer nyata mais oui asa c'est anyata c'est mon entraîneur c'est adonga baneni azali polo nanga ngana zana sene mais l'air na yi tant que comme ngamba bitumba tabeta muninga azate pour tous ba collègue katier mais azali polo tali mona mabe zaka pas ozi mutuma père na yo apeso ba kisi na yaki akoti chez bisika na yako taka yo na bulolo ngole wana non la ta mona ndeko sa bitumba bulolo mais sa mona ndeko kotinda kwa nanga wana makamna ba ngana bila ngate bente mete sikoyo tango ba tout le monde est remplaçable et là, on peut bien amailler que tout le monde est remplaçable. Na calcul na besoin de 4 étoiles et Koufa, le boutique là. Non. Ça pour la bonne. Ça calcul 4 et Koufa étoile Koufa mais. Vous avez calcul na biso renaissance et évoluer et les cabaclés mais ba aussi ko tak ba combat ba ben sibinoté bo voulez dire. Non. Pas ça qui parle na ba. Oui, pas ça qui parle na ba. Ouais, connaître bien. Bon, so ba connaître biso te, biso connaître. On qui bango basala. Et bango so ba bi ke biso sala te, biso bi ke bango basala. Et ça est loko ya ye. Akobenga oyo nyoso to benga ki renaissance te, mais renaissance a obenga. Baya ba fana. Ata ba kokunda. Ata ba kombo bona wo se sa abo benga bango. Mais oui, y a problème ça. Baya ba mona. Ba ta ko te no kana. Fair play. Ça ba ninga fair play, PC post na e chai wana zala wana. Tala ndenge biso ça. Because bo bengi si na kombana HDT et tomber à ce combattant mususu to batana na champion. C'est un championnat. Champion étoile, on va bien que champion. Nga il y a un combat champion. Obika la combat champion. Bate ngai combat na ye. Mais soit ça fort non. Na ko gratter. Bon, c'est pas ça na ye moko numéro 1 anyata. Oui, soit ça fort na ko gratter. Hein? Non, éviter, voilà, non, ça commence à mais éviter ce qui n'a pas été comme il va couler. Parce que les forts, oh, tu sommes en place, Spiderman, mon tolo, nyama, oh, masque les plus célèbres, mon pépé asika. Le sont les forts. Comment vous l'avez abandonné? Tu sommes en place, Spiderman, mon tolo, nyama, oh, masque les plus célèbres, mon pépé asika. Angaye, il y a pas de problème. Ils ont mangé dans Spiderman, mon tolo, nyama, oh, masque le plus célèbre, mon pépé asika. Ah, c'est ça mi fait continue wana tout ce qu'on wana c'est ya spécialisation yo kani tu zoma ngenda yo de a ko beta nya ko a ko beta c'est na mo kemba mba ko ba ke tout dans le championnat championnat est un tengue banda karaté awa parce que ba ta tiang ba silisi
je crois que c'est un peu si boé namoni funa bakomi kokenda koyinsa la ceinture tidi ke peut-être sima ya mwamba funa bokozwa mafuna mpeke sisa likunga so ndenge championnat zo banda awa ozola kabana o ya bumbu bon wana bumbu ayebi ba kosetola ayebi ke mutu wana ata musique est-ce que club n'est déjà affilié affilié oui club est affilié Renaissance est affilié Renaissance est un club à l'autre olobi eloko moko ala sepeli po eko mpe pasika boya ne bazakala ne bokende mpepi na bino moboya batoko babito oyo batoko babito nde toa boye olobaka su tro te neti nga olobaka mingi te mosala nde mte elobaka donc na technicien moko na incroyable na musique donc soki nani koconcentre mokili eyebi bayebi ke moto wana atre musique donc nde na na renaissance pa chaque okikaka moto oyo apana shakishanga mwana mandita mwana mandita ke créer loko na ye moko po esala ye soki mpe lisusu bana mandita abakisi monso likolo na ye yoka problème mwana mandita abakisi petit shakishanga kaka petit shakishanga otatiaka lokolo asina te mili kwa bashi mapesa entraînement na retourna ebele fort ozala na bakaki ya bakacheni otinda na championnat ya attente sabine bon bakacha ba no moni biso doit renaissance non parce que moi botinda kanjo sorti yo mo tango yo fait entraînement ozala moi quelques quartiers oyo déjà donc bino dans renaissance au moins te lobi na ngana bunga neti makambo na kwa solo ba mingi tipo bato bakoma koloba donc natala émission na yo na la émission no fona mona bato so mo lobe mona tali o so utu wana ro bana migol na beti trop wewe muto yotaka mingi wana migol ba ou bien liwanza petit esprit liwanza muke liwanza muke na liwanza papa on néglige na ya muke yo lobi ya muke menga na puta ya papa ya muke na sina tena calcula ko pendant la bundila été mais ya papa la beti ya plus ba 3 fois bon yo lobi na ya muke bon yo na bino na keto ya papa c'est te beli donc on a qui ça na muke pour na neutraliser Olana ndio mtafika tunataka bango tu ngati kwa liebo Félini donc nous devons bien donc on a dit on a Golbert on a dit 5 centimes que le beaucoup tu dans les livres ata kutu bato wana ba Golbert ba 5 centimes le ko bango awa c'est pour ndemwe ska mutuna ne solala Golbert wana zo le bana ceinture o mona ndemwe ba komba wa uchocho komba Golbert oyo basala ki 5 centimes ya kina sima ba yo côté là leo ya kokoti la yo kanti pena o tête à tête yango na yuka balukela nga 5 chantier wana ngayi 5 chantier otozali yebise otozana 5 chantier ibada ya la chomisa Golbert kwa tete ndengi 5 chantier ya kokoti la yo esuka bongo yo mi balé na zona besoin de changer bino le deux wana na pena na besoin na bino. Et puis le gouverneur, oh, doit il sentir. Yo muto na dawana. Yo muto doit sentir. Et ben ngo bando doit sentir. Non le bunji na ngati. Et puis ko kende ka ndengwa na te. Wana ba animal, ce qui animal. Ande taken d'Afrique. Animal na olo bana ye. Ayebike kiga mutaolo bananga. Animal na la chose. Oui, première fois on répond contre ces choses. Animal. On répond na lubarate. Mais le animal na la chose. Animal. Car ikiri na bino ndebo sala na kana ndebo kanga mara bino 3. Animal. Golbert. 5 chantier. Nana besoin de damu. Un. Zana la pelo moko na bango dongo na kende ko pesa ka miko na tuke na recité. Na rappelons que 5 chantier bomade abomaka ba baringa. Saka kinyo kabwe. Ça c'est le tombo. Nazala besoin. Animal. Saka ka abeta tomato. Si, comment tomato kao alobata si ata ote. Wana tomato. Golbert abeta ba si na tournevis na ngomba moko.
yango na nde nazwaka na likola ringi voilà otomona hote omoni ndenge nazwila yango ndenge mpe nakanga mayele nango nazosala kaka bakontre nango soki etinga dolfere nango mpe kilo moko wike mapele maboko ya nzambe na te nakomi kosende ve ofe émission na ngai kasi nakosende boye te sana pesa na maloba moko na moko epuis tosi te mwa message moko ya soki esala oyo nyonso bazozela biso mpona championnat ya attente oyo ezobanda olaki bana ya bumbu nini to opesi kelke mbote mpona tositi bana ya funa bazala desite bana funa mpena ntuka bazala desite po tisoma ngenda spiderman motolo lokola nyama o makili kombo wende oseselisanga mingi kombo yosanga bien ala tellement ka ngini bande tout le monde est remplaçable muto atika libanga zate bon tomato bota mapela kama fili ya kalitsana makambo tobunda 100% tomato tobeta 75,000 ya pasala tumitu tobeta 75,000 ya pasala tumitu ya sala bajete tomato na opesi mabone te ata yomo opesi mabone te napesa mbote na nani ona amona le kana mpete mbote napesa mbote na bana funa na bakatier na bandile kubeta moko tito fisa azu senti wana kende ozibe migo lobesi migo bala funa te tobi ya funa ozabe comment est mutu na katier na ngana linga mingi na zela na retene yezela de basu otanga le basu na bien oyo nyoto technicien le plus difficile ya funa mobimba ya funa mobimba ye wana kofandi na bon technicien le plus mabe ya funa mobimba de base bobata makasi makasi po na kubaye pas conséquent na ba nyoto po ba ebiso na waseka na wene yo ina depuis oyebi nayebi tizamangi le plus célèbre c'est le plus Spiderman mon pépé atika maître Tison monde remplaçant na ça va mbala de yo ni okani mutu moko remplacer mais non so da ko la remplacer na longula ozo ngo remplacer nani no monde yo no remplacer l'homme masqué na bina koto non alors on a idée au market kana idée ko ya na titre ni trende ala ko titre on doit faire titre c'est o kana tomato ala titre na ko na comment on a fait na mais tomato le disciplinaire de tous les acteurs yes anga bakombo yepeji na sekule na otengela bakombo pesinga te yo bakombo yebisanga ngwana le disciplinaire de tous les acteurs nazana akachete la makamna bango de ko comprendre so na tuni keke donc na boya kaka mwanda azandika bambanga kona la mama pedi bongo tiko baseka ngai na baka na mulete la bokuse makasi bela na mulayo bomo yanga na tebete ya cha bana bisa c'est ngai ni koko to yo c'est qui na moni na ina yo fondé no avec bien no c'est le petit dangereux de Funa. Donc, m'inviter. Mon message, mon que ça va la Funa. Non, message, on peut dire ça. Mais je vais avoir un message, s'il vous plaît. Merci de m'écouter. Là où tu as causé la awa, n'a pas année où tu as causé ça. Vous avez dit dans le club, il y a un petit de Tibam. Nous, nous sommes les au commune Renaissance. Bon, mon moi, il va te la honte, c'est là que. nakoloba te nakaimu nakona kotuna suka sote pesa mesele suka kombo na nga petit Jackie panique donc partout donc on opéra panique on a bâti panique on a dans la préparation au combat Renaissance ali de ouvrir comment pour tout la xaguer osali comment to ba na bumbu boye beli pour na mutane mandika nous la mutara mandika akola mzamandika wapi na Renaissance du Congo alongwa na ye kuna mai bakazela wonjela te donc nani la mai na ebite ke Renaissance du Congo ya mai donc nakoloba na mu do tu ni ngate na singi ba soutien boya bon c'est ni ngana bela 001 pesa ni mwana na yo moko
Katanga boulon. Ngai munoko ekobobisanga. Katière américain. Donc, so mukanga kodona kodona pour comment américain billet. On a vu que les langues pour dans l'art et billet, tout dans bambon on va parler. Patron. On a patron. Ici ça dit oh yo moko benga entraîneur à vie de tout ça. Ngai. Ah bah tout comme on a panique à dire dans la liste numéro 89 et plus bêta 43 quoi d'amboka 89 33 0 65 78 en tout cas. Kobenga mutu te nganga moko nganga moko na boto na tipo ko ba lenga moko ya tu ba ko silba moko be ne ba le na bonga yo mo ni ke demo feli ko te ko imba sala na mbangu yo na kini na mbangu na ni na ngaba ya kika yo ni na mito na osembola po na la mboka ko mingi na pesa na pesa chadraka na pesa za ko ya tu na le po na pesa wa tu le mo ko ya chadraka ni na ni oui, je n'entends pas pourquoi je me comme la suite donc Maï Bakanyala on dirait que Maï Nani, vous avez chaque qui gâté dans notre donné. Vous avez dit solo bien. Mais ça y a tout cas. Le catch club Renaissance du Congo. Nazo kosenga mingi boye. Na mutu oyo avandi na ndako, oyo azolanda biso. Biso toza Barclette na bino. Oyo ngai maître na ngai mandita alakisa ngai mingi zala na adversaire ya kobunda kozala na ennemi ya mutu te boye na ndako na ndenge boye. Alors nga naza na baadversaire oyo amoni aza adversaire na ngai alekana aya korépondre ngai mpona yebani ba oyo nga nalakisi misapi boza misapi. Est-ce que comment mutu musa tenga Golbert animal bango misat 5 chantiers bango misat kanda bosi selenga senti et bon mettre avant au clôturer tout le numéro au dakala ba senti balé ouais moko ya mwa baboto la kisko musu wana kenda important disparu te ezali wana ezali esuka na maboko na nga de babanga ozongo te babanga raté mais et arrêtant de bongo ya etozalaka à deux Kisasa ouest Kisasa est donc itokabolaka Kinshasa na deux parties. Deux parties wana na ngambu mususu ezalaka balipasa. Balipasa na ngambu boye ezalaki nde ngai. La ceinture wana esuka na maboko na biso mibale. Donc ye kuna za na ceinture na ceinture na ba ceinture en vie. Wa. Ngai pe tankara ba kase wana. Ba tiembala moko Kinshasa. Nazala na sengo mingi ya ceinture ya Kinshasa na zwa ceinture mbala ya liboso ngai nzela moko la porte na Siboliti biso mibale nga Kinshasa technicien Siboliti Kinshasa technique fétiche. Alors na minute oyo boye tangunga oui ndongo zolo ba pena elenga ceinture eselaka te nazalaka nango na maboko mais triki moko ekotaka wana trois personnes wana balingelinga babotolinga ngo bon na obanga bino te pe na olenga te po na otianda déjà mukanda ya défi ya di Congo po Kinshasa na kozela ngo lisusu te po sina lekango na vana nango na ndako pananga na lia na yango na kangama nango photo nozo melati na kangama nango photo nozo lia na bana na biso bana na ngai bavandi boye na tie ceinture wana tolie ceinture pel ki na kati wana mo bengisanga na ba moko to mela mais ceinture ezana alors na sengi sikoyo mutu oyo aza na di Congo koto zali maître Samso hein ouais Samso koto zali déjà yebaka ngo na olakso musapi na olakso musapi ozana eloko kokanisa te yo nde mutu okomisa ngo bébé na ndako na yo yebaka koto nazana zolala nazolamuka nazoko raisonner ngo yebaka yo kozala 4e personne o ngana ko voir pona likambo ceinture wana après 3 wana balongwe o bakisi 4e 3 fona beta na 3 wana soki 3 wana balongwe alena ko momona 4e po 4e na komone facilité po di Congo eza jete ti azwango tourner salama biso nyonso et na pesi ba tu nyonso balinga Renaissance mbote na pesi o balingaka maître Giga mbote na pesi bino mbote mais
plus célèbre bambote nanga napesi Albertine Lufuma mbote napesi pe bana nanga na ndako mbote napesi Makengo mbote alors napesi bino nyonso mbote alors mabele nanga mobimba bazi chamukwale wana tina oloba bazi chamukwale mon petit ouais landanga vraiment na sima napesi bazi no nyonso mbote vraiment en tout cas ya Nzambe yope na chaîne no mobimba napesi yango mbote ebele oyo etikali à suivre landa biso na 2 jours. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe na komi na suka ya émission na kolobake. Soki oki na pesi mbote te seke na de makasi na champion local. Ona nini? Usolaki? Ah, na bandiko pesa. Venanga Prosper Bakine Muto ya Yambo, les seuls partenaires ya émission nous voulons savoir. Ma caméra bomona kitoko oyo utaka depuis États-Unis et na Maboko na ngai. Vie Prosper Bakine mutatinda kango ndenge na bi viens nga Eric Tola mwana Belgique tongo vie ba vitesse a likolo indika kebeti tona zongi na bi Chanel Bakine tel père tel fille ndenge na lobi Brunette Lonzo Kapé na bosete ko babongo ekirigo bichingo bila mwana pota tongo vie Paul mais c'est Paul kuna yango yo pe Edi engende papa social na lela to na loba kaka ndenge na loba kana obi vraiment ya solo pe na bosete président lo fudu mutasimba ba sportif makasi kasi na bwaki fédération mobimba ya kati ko bandana président Franki Diongo vice président colonel Chakope dete na ngata izone na tozibino nyonso en grosso modo quoi ese na ndiko tanga boze bele makasi mwana tanga bino nyonso zate viens na makasi yo ngwana ele kaka donc ça va bien makasi donc oh champion local yo boka ngate na bwaki fédération makati en grosso modo bolimbisa boze bele makasi mwana tanga bino ezate kasi na bosate ko boka mama dio sa technique na mbako bana na pasteur Brown Bomalika berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele kasi na bosate ko ba tedi local yo ngwana kasi na lobby vraiment titi frère yo yango pe mon DG Tite Liongi mon DT Papi Fala kasi na lobby Patricia Beledu mwasi mbinga soda makasi na bosante ko bwaka bongo Jonas Maza Welje Yozike Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni bien omo imona 12 ans na bangenge Yambikolo Jenny Shota Kalebe Omatoko Niklete Kapende merci ale Masuka kasi nabwaki famille Eyamba Mobimba pe famille Onyangunga Mobimba nabwaki Mimi Shungu ya nanga Claudine omoi ya yangwana Belamini Kamba motema ya ciao.